Bonjour, bonsoir, partout vos amis. Avant qu'on ait émission, biso topé saka merci na Seigneur. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez mon miniature wana. Miniature wana eza Koffi Olomide, eza Sunji Leker. Bangonde tozolobela na émission na biso na pokwa na lelo bandeko na nga bokota. J'espère bomoni Sunji Leker, bomoni Koffi Olomide. Vie ba génération ba génération. Vie kati ba petit azopela toujours likolo. Koffi Olomide lelo eza le 13 juillet 2023. Nzamba bakisi implice na vie ya Koffi Olomide. Bazo fete ya grave bandeko na nga bino mo boyebi mopao mokonzi. Sunji Leker wana pembeni. Ya. Sunji Leker yo bongo na papa bandeko na nga bino moko bokolanda, bino moko bokotala. Surprise Sunji Leker asali Koffi Olomide. Boende ezalaka bandeko na ngai. Kuizi Yannick TV na bino na lingaka boye. Ozo reconnaître bolamu ya ndeko na o ya vie na yo. Ya mutu na yo le tout de temps. Ekendaka bongo. Wana vie na ye. Wana mutu na ye. Ekendaka bongo eke zongi. Sunji Leker bravo ezalaka bongo. Sepelisa Koffi. Ekendaka bongo. Bino mo boyebi Koffi Olomide. Musique ya Koffi Olomide obo yango yo nani na babar na bafeti partout yango nde numéro 1 nzamba lola abatela o journée na lelo Koffi Olomide il faut bien profiter. Joyeux anniversaire Koffi Olomide, joyeux anniversaire. Mbotama elamu Koffi Olomide, mbotama elamu que du bonheur Koffi Olomide umela na yo tina ti 100 ans. Nzamba lola akokisa posa mutema na yo amema susu na ba dimension ankoleka parce que bandeko na nga kolala kolamuka eza habitude te boni bakufi na journal lelo mabakisi implice na vie ya Koffi Olomide vie Rambo en tout cas bazo fete ya kosakana te. J'espère bomoni petit vidéo wana na tiedi bino vie ndenge moko azo sepela bongo combien de fois Sunji Leker bandeko na nga eza koyinda balobi kuna makayabu na pointe makoso ntaba kotumba ngulu ya mubimba kwanga champagne nde champagne vie basepela kaka o nzamba absali na vie na yo o nzamba azo continuer toujours kosala tozopesaka merci na Seigneur. Bafani ya Koffi Olomide ba obolingaka Koffi Olomide s'il vous plaît bo s'abonner massivement na chaîne ya Cuisine Yannick TV toza wana pona bino to memelaka bino ba information o na tina lelo nzamba bakisi implice na vie ya Koffi Olomide biso nyonso tozo sepela ba fai na ye biso nyonso to souhaiter joyeux anniversaire de pro de loin. Même na ba WhatsApp, même na appel normal, ezalaka bongo. Oya lingaka Koffi Olomide, oya sepelaka na miziki ya mopao mokonzi. Génération ba génération, via ba petit na e toujours likolo succès si la kate, ya pelaka toujours. Et vieux mystique, via pelaka toujours. Tozo sepela fort bandero nanga. Biso na kati ya Paris a eza koyinda pon anniversaire ya Koffi Olomide. Sunji Leker abebisi bandeko na bino mo bomona ki pondo Sunji Leker alambaki. Mais
lelo sindileke azolamba te eza nde surprise ya monene. Surprise wana tobombi yango bozala kaka branche bozala ligne bokokuta bokolanda bemission nyonso na kotia kaka na chaîne ya cuisine ya Niki TV bokozwa information ya bien koleka bandeko na nga tomemelaki bino kaka oto informe bino lelo le 13 juillet 2023 nzamba bakisi un plus na vie ya Koffi Olomide lelo agangaki nge lelo akomaki bébé nzambe azobatela toujours. En tout cas toi ekopesa merci na Seigneur namemelaki bino kaka o bandeko nanga bozala branche bozala ligne bose manifester ba commentaire ba j'aime bo partager émission et comme même pas Koffi Olomide et ko salanga cuisine ya Niki TV na bino bien mwana na bino petit na bino leki na bino yeywe abotami lisusu bandeko nanga na lela bino a trop na memelaki bino na mukolo lelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye. Papa mobimba ye, papa mobimba ye. 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 Papa mobimba ye, papa mobimba ye.